Nanga ba artiste oyo baleka na mingi na TV. Ezatan biso to ndo ke classe bango bando ke nganda. Na ba vinga na likiba on a boulot. Pour qu'un compose cantant qui est Angola, tant on vient à grêler, ligue pour aller l'intant. Oh jalika kanesika e beti sakangoro. Liwe panima tote la vie zali libonza. Bisolé to côté ici trop matière yachik, bon va côté trop milinganois. On a pour ça il y a participation des artistes comme Prince Angola. Ils sont dans le monde du théâtre, ils sont dans le monde de la musique, ils sont dans le club. Les silencieux Jibo Muzomo, Prince d'Angola, Yeyo. Et ma camboise senga nga faut venir nga fali. Na contacté que rumba oyo fake. Il faut que Jésus de nuance. Zokumisa fabrigaze, obengi maestro. Au fingi de la forêt, longola kaba graine. Na ba mususu pe bazuzo ba mbongo na bango. Bazo pesa YouTube pas baxer la bango ba vie. Moi, ce qui m'intéresse d'abord c'est pas les vies, c'est d'abord faire bien mon travail. Ceux qui sont partis, on n'est pas meilleur que eux, on n'est pas plus sain que eux. Donc tous abissonnés sur basumu. Familia fala que so fétiswe, mazisu na we fétiswe. Et Patrick Donda, son fils à Papa Donda et Maman Pemba. Allez soupuna tolo maman, allez mon chapeau, il est mort maman. Tu limite profiter tu ebisa boss Maya belle apôtre. Il y a une prise d'assurance Maya Segou, nzambeli mtabate laka. Oya mitano ngamoko balingaki ba Nyango na chaka pour moi je ne sonana kin. Nyoto salanzimo mona fabrigas na yembi pena de plique déjà. Pourquoi pas avec héritier ceux qui n'a 8 ans et puis 60 ans et ça fait partie de projet bato attendre ba kumbela ndule na bango. Le boss Dos Malemba son Angol. Sukela ninga bolingoro talaiwana komyo kende. Botuna niye tinani na kombi bisaka abaya yara. Na kenda penza. Tu n'as pas mal, non? Tu as bien Fabrice, pardon. D'accord, Prince Aza, on a osang à goûter. Tawa dansano, tawa compra, jura qu'il faut trinka. Ngana lobara o ezali. Donc ndeza bwema mtona bomona kana zo forcer ngamoko. Parce que yo ebinagré là en Angola, donc je sais pas, c'est comme au Congo, ceux qui ont eu le roi de la forêt, c'est comme Arafat en Angola, c'est Nagré. Donc, ce n'est pas parce que c'est un chemin d'ici. Ozokumisa prince d'Angola, Macintosh Naseleo, Zofinga Igwe, Mosala Punda, il est mort, maman. Il est mort, maman. Et surtout, même ma façon d'animer, c'est plus. C'est doux, c'est pas. Yandomba, tous années journaliste sage pour n'anga vraiment na CPD, ben Michel Buena Luanda, et ça rappelle moi trop tard. Atabolobi Kazabulae, na linga ke kabongo. Je chantais devant Papa Wemba, Papa m'a dit, yebo betela ma boko, a 5 sur 5. Et c'est là où je me suis dit que donc nako yimba penza peko boba oba tanga te bazalaka so moni caméra na micro mbala moka bandolo bango ba koni foate voilà mingi Angola hautement boende makambo ezalaka discipline correcte image ba question ya kitoko ngo ka vrai message na biso ba artiste mingi Angola hautement rien à dire et na vanda kinanga nza Bayeko benganga nza na somba gilete nza na kata maku. À suivre. Vous qui nous suivez sur des Boss Brada TV, restez branchés parce que dans le cadre de vous informer, on est allé découvrir un ami, il est avec nous, Prince d'Angola. C'est-à-dire que Zapete, Zalawana, Zan de Boss Brada TV, Zan Angola Ultima Hora News, Poyoka, Prince Agoloba Nini, Ponanini Prince. Et n'engeni masolo za kokende. Ça dit to profiter de l'occasion pour na kopesa mbote pa papi mavakala masolo ya ndenge zalaka et to bosani pété moko ya biso to besala ko zala etango nyonso. Le déclarant Pablo King et sans oublier Boss Maya Belle apôtre
il y a segurança maya segur. C'est-à-dire ezaka une empresa moko ya segurança maya segur justement masolo a na kati Angola, c'est-à-dire ceux qui ba seli au musala faut sepela muiba oyate et encadrement toujours na nenga kitoko. C'est-à-dire na osenga mbala moko na réalisateur na ingénieur Bravo Tido aya to kota peto solo na invité na biso Prince d'Angola. C'est-à-dire ça la connecté, ça la branché quoi, hein, tous les cas. On est déjà avec notre invité Prince d'Angola. Prince d'Angola. Bon dia. Oui, bonjour, bonjour. Merci. Je suis ravi vraiment d'être parmi les invités. On se sentir à l'aise. Je suis là, on est habitué à ça. Tout me semble bon. Merci. Dans le cadre de la pandémie, il y a Covid-19. Mingi basa infecté et monsieur biso ba o tout ça non infecté té. Ce qu'on repère un message pour nous. Je dirais juste merci à Dieu, merci Nzambe, parce que ceux qui sont partis, on n'est pas meilleur que eux, on n'est pas plus sains que eux, donc tous ça biso nyo so ba sumu ki Nzamba e bara ye mo ninga bongisa makambo na ye, donc ba o ba kei na pandémie o vraiment ba amna bango epé mananenga kimia. Mais pour moi, tout ce qui arrive sur Terre, rien n'est de hasard, Nami Swanzambi. Nous, c'est plein Nzambi. C'est nous, les gens, Dieu savait que, attendez, ceux qui n'ont pas fait un accident, ceux qui n'ont pas fait un podium, ceux qui n'ont pas fait une maladie, ceux qui n'ont pas fait un Dieu sait. Ils sont des surtout à Namakam, pour nous avoir accueilli. Et Nzambaza Nabango, et nous, Autotikalinde. Un jour, on ira tous. Surtout au Gazara, pour préparer Kaka. Là où on ira, s'il y a une autre vie après la mort, donc il faut quand même se préparer. Voilà quoi, selon la parole de Dieu. Et n'est-ce pas comme battre là? N'est-ce pas comme battre là pour baser l'infecté? Ben, infection en fait, c'est ce que j'ai dit. Hein. Pour les Chinois, les Américains, les familles, baza na komi batela kolega neti biso na Congo, mais na Congo te okufa moins. De zaka makanisa Nzambe pour sotali mode de vie, il y a européen, il y a italien, oiseau famille espagnol, en Angleterre, en Russie, donc et tu regardes le Congo, mon pays, tu vas voir que c'est Dieu en fait qui nous protège. Il n'y a pas de protection, il y a qu'à combattre Nzambe. Ça c'est rien. Ça c'est rien. C'est rien, ça c'est rien. Donc je crois pas que Biloko ezanga ki na Chine, aux États-Unis pour battre Koufate. Mais donc c'est Dieu qui protège. Pour moi, ezaka ba prévention et mokili ke to sokola maboko, to sala ba ba kufi bazanga ki mai na savon te bazanga ki pe ote. C'est la volonté de Dieu. Donc le seul protecteur pour moi c'est Dieu. Voilà. Merci Prince na message na yo. Je crois que le message est bel et bien passé. Et to limito profiter to ebisa boss Maya bel apôtre. Il y a une prise à assurance Maya Segur. Nzambeli mtabate laka atolati ba masque atosukol maboko na ba savon 50 fois na ngonga moko soki 5 zo biso donc je vande mtabate laka Prince na lingi liboso to banda pena masolo na biso bientôt kota na kati o me ko yebisa biso na identité na yo vrai po ngana benga yo Prince d'Angola ba tumsu ezana kombo musu ba benga yo zapena kombo papa na mabotele yo zapena nai Prince d'Angola c'est un artiste. Et Patrick Donda, c'est un fils à Papa Donda et Maman Pemba. Je suis les cadets d'un côté à Maman et l'avant-dernier d'un côté à Papa Nanga, mon petit frère Jérémy, notre cadet que je salue, père de 4 enfants, et occupé mais pas marié. Un artiste congolais comme ça, je suis comme ça, voilà. Ça c'est mon vraie identité. À part la musique, Prince, c'est un artiste décorateur, peintre. Nazwa, chance, il y a aussi ça. Je suis encore, Nazwa sous brevet na mécanique auto. Na tisa étude na boma na centre de Kabondo. Et je suis Mouyombe. Voilà. Si ça suffit. Na mona ki mon coup c'est quoi pour tous à la bref. Voilà. Prince d'Angola azamwa na Congo. C'est-à-dire atabazobenga Prince d'Angola azamwa na Congo. C'est-à-dire moi na pena mboka quoi. Mais ngai personnellement Rolindomba naza surpris parce que tu yebi Prince na masolo ya animation. Si bitima na mona kaka Prince abani makamba rumba
Abandoko toi biloko mo loka ba Afrobeat. C'est quoi au juste? Je suis un artiste en fait. Je suis pas un atalaku. Je suis pas un danseur, je suis un artiste. Ça fait partie de l'art. Avant nazala animateur na maison mère, je fis choriste dans l'église Ebenem. Où ils ont CD à Z de 12 apôtres. Na Mbappé na Dewey na combien d'enfants parce que papa n'a qui cordon et ma maman c'est une diaconesse jusqu'à présent l'église wana et c'est là où je suis baptisé na yembande kuto mingi ko lekata na boaka mingi bakri et so tali même ma façon d'animer c'est plus c'est doux c'est pas comme les autres. Moi c'était Tobina Moussa Mbalele, allez soupuna tolo maman, allez mon chapeau, il est mort maman. C'était plus un peu comme dans le baranaya na rumba d'animation. C'était un peu comme bouca vraiment quoi. Bateau ba bingate ils sont surpris à comment on a que Prince Azoyemba mais chanter c'est à moi. En plus na gagné confiance na matanga via Lisi Baba. Maison mère zana Gabon, biso tikala na tozo beta. Wana na uchozonga maison mère na voyage yango. Il y a vive la musique et matara na podium et papa Wemba commençait à appeler les chanteurs. Bah chanteur il y a maison mère Bomata, il y avait moi, il y avait le grand frère Adjani, na petit musoso ba yaka sika chéri wana. Je chantais devant papa Wemba, papa m'a dit "Ya bobete la maboko a 5 sur 5." Et c'est là où je me suis dit que ah donc nako yemba penza pe ko parce que papa Wemba simbanga na matanga via lisiba na chango ba yebi ba vidéo wana za na net. C'est là que je me suis dit ben c'est papa Wemba qui a dit que je suis un chanteur donc pour moi banda journée na longo la pena complexe nyoso donc so na yemba na za sir nanga quoi. Et il fait partie aussi de mes idoles. Voilà. Donc Prince d'Angola vous êtes reconnaissant na maison mère parce que les anzela ou epelisa yo. Prince d'Angola. Tout le monde a madame Soumona quartier la vivre la musique bakuta une kwa mroboé musicien basangani basali mono mo de saligo. Bino boko sala te lo mo boé yona yena nani bo sangani bo sala te mo lo mo boé. Bon, wana mingi mingi za bato bazana ba orchestre était bazana bavana poto je sais pas moi. Pour sonana kin nyoto sala nzimbo mona Fabrigas na yembi pena duplique déjà. Pourquoi pas avec héritier ceux qui n'a 8 ans et puis 60 ans et ça fait partie de projet bato to tande ba kumbela ndule na bango. Bon, na mona bango basangana nous en fait wenge on a toi na esprit na biso mo boye. Espoir wenge po tout sabat toi na lo yenge boye ba ya basangana no yemba aka obengise le Bill Prince faire héritier JDT boya ça il faut biso to pesa il faut manger à la moi li condé à la moi bien n'habiter ba sala on ba pepele mais ça que c'est juste que biso to na ba engagement na ba orchestre na ba Congo to na ba musicien to na bango siko pona ke ko na tika orchestre na ke ko sangana na bato fone ba nazo ke ne ko sanganela nini nazo ke ko sala ngo pona na gagner nini ce que ça que projet à producteur net nga na za prêt que suis producteur à mon année parce que na sala na maison mo ya production te deux p musique au mon na production les ara dango la Prince musique donc nga mo na sala ka ba effort na moké on a gagné ka o ba ben wili basunga ka ba tamkor les fils 25e commune force abador kas loemba bazo chama boko ba Caroline Swala nazo bunda na buna na ba Amelia Mwanda ba chaba maboko ba papi vantoto moké on a nazo so yango nazo bimisa pour essayer de faire place dans zo souke la mais ba place fait dans zo kenda mona ke yango te fena kende mais to souka non wana mais soyez ba to mona ni ke pas 500 mais moi de ma part je suis là que o tenet bo vient na beta ndule d'accord Prince Azawa na ozanga kututi na ozanga matata na zana Luanda ne passé Fabrice auto beta Atlantico na Matarat Fabrice dango la zana terrain pour na zala ki wana sona kekin pe moi wata na leki na répétition nini boy wana biso et ala non mais au 5 sa biso pena boy to photo bato ke ça nini c'est juste ça mais ba o sala ngo tant mieux ce qui ça pour le coup la musique au Congo ben tant mieux alors
Donc il y a malobana yo ceux qui n'allent très bien et l'ingolo ba presse d'Angola azan les difficultés il y a pas producteur. Ouais, on a un problème. Moi vraiment, je le dis chaque fois à la télé. Je suis rien. Je suis qu'un marchandise bourré de talents dans zoto, chanteur, animateur, danseur, bon compositeur. Manque de producteur, mais on est là. Vraiment, naza o amoni ka koko tchanga maboko misala nanga yangwana je me bats seul. Naza na posa ba manager, ba producteur, ba conseiller, bato ba ebika ke apecho azana boulot na yeme. Ni nezo zanga inga vraiment naza artiste moko na loba ba difficulté nga je suis un artiste. Je suis pas complexé. Nga na loba o ezali. Donc ndeza bo mam tona bo mona ka nazo forcer nga moko de oya monika ko baksa quelque chose na carrière nanga pour na musique à Congo. Vraiment artiste azana ngoyamba. Donc botalaka bobeta suka na bebe na YouTube boromona bobeta trinka boromona bobeta bulananga boromona beta teke na YouTube boromona marambo alelo po biso animateur moto vraiment to kumbela jango to yeba mambo ndenge biso mzufu tsa biso po animateur ebele bakata na ebele biso msuto zaka to zo bunda pona ko tombola ka ndule ya Congo. Donc nous avons prêt à recevoir bato tout ba ya vers ngai. Voilà quoi. Merci Prince. Na linga ki toke de malé mais to comme na question mais le col anticipé nga pe nazo obligé na kota na jena yo likano molobi ya bula na ngai bula mais kana no extra ngo ata bolobi kaza bula na linga ke ka bongo ata bolobi kaza lizeze na lela ka bongo ata Paris mobimba balekaye na linga ke ka bongo Bruxelles, Londres, Hollande, balala, ngala ka bongo. Parfois l'apparence est trompeuse. Bon, j'ai la télité. C'est moi qui aime la voir sexy. Rope sa posa. Et belé to mona bango na alliance. Balataka sexy teo. Mais na banda kwa mabala. Ba osala kibula ba misusu ba mibenga ba sœur en Christ biloko mikuse balataka te soki ba moninga na chéri to le ka okoyoka bango au nom de Jésus nzoka ba sœur en Christ babata mana ba église kaka na sima ya Bible ba osala ki ata bolobi kaza bula ngage ka bongo gaita sanduku to lingage ka bongo quoi. Révélation c'est écoute Apocalypse 21 Boulanangai. Mais Prince Maloba kitoko na Boulanangai. Rythme ya kitoko. Ngata na yoka nzembo wana na bane ko zela carton makasi mais apparemment on dirait promotion en welalaki. C'est quoi au juste? Quand on est dans le lobby manque de difficulté déjà comme qui presque 4e na trace promotion on a soukela ki yangwana mais c'est parmi banzembo vraiment na carrière nanga na bundani nango esali mo ndenge sali na oti ba Soudaf na oti Gabon na oti Brazzaville na oti na Seni na Côte d'Ivoire makambo ya corona omuté et para et tolo basuwa portugais et kati biso ba contrat quoi. Donc et Nazapé nominé nangot à culture à Congo bouleza parmi ba meilleure chance. Félicitations. Voilà donc na bunda na kimo muke ya on a osenga ka ba nga vraiment na nga moko na bunda nga moko nyonso nga moko. Donc tala ezali ko yemba ko bina carton rouge zo ya pe kalate bo mona makambo e na vande kinanga nza ba yeko benganga nza na somba gilete nza na kata maku ebi misi makwa nza naza mwana yambi nza na lambeli tomate linza na église bangu nza na chaka pe mabo nza na mbongo yakwa nza pasta beti muki abeti mo Kristo bandimi bakimi église ba yena bare to binanza carton rouge arrive bo mona yebiso mingi musala na sika maloba kwa ozobe mbangu mingi mbala muso mona na comité mais yoso komisinga donc naza obligé na landa yo lokolo benda carton rouge sikato keno na carton rouge to monaka soki bato basali ba mise mingi mona sali moi eloko na ye album na ye azwi à l'ensemble sur le net
likambo ya ba vie, vente en ligne, bon ya eu ndeni. Ngana zana signé contrat na ngana Kezi mutazo azo salela nga vente en ligne. Makambo ba vie c'est juste au monde le reçoit ça na carton promotion pesa makasi. Na ba mususu pe bazuzo ba mbongo na bango. Bazo pesa YouTube pas baxer la bango ba vie. Moi, ce qui m'intéresse d'abord c'est pas les vies, c'est d'abord faire bien mon travail. Parce que ba vie en pe soki ko yana ndenge ya solo, il faut ça na musala na yo. Moi, pour moi je suis là, je bosse, ba o bazana ba vie ebele. Tant mieux pour na bango ngasi ko na musala nde belé. Donc tout ça na musala moke ba vie ebele. Ndeti ngasi ko na ba vie moke me musala ebele. Différence ngana bango za ka wana. Yango musala na ba vie ngana likiba on a boulot. Yango musala etolia bien. To yango ke ma rentabilité. Ben en fait, musala ne muteme marnyoso. Pour les logos à footer au Tchebi Mora par hasard na match to gagner. Oui, mais biso mo te bi que Joe a Tchebi. To gagner quand to CP l'équipe est gagnée mais biso mo te vendre te bi que yo pena. Nde to benga na Congo no mboa. Mais siko ya balle mo ba tirer centre yo ki mamba mbu et tout yo et koti. To gagner to CP to ganga pe wo nde to ganga kana batutu. Mais entre nous te bi que oh a tcha bien chance. Oh pena biter. Oh aza joueur manque à physique, oh yo entraînement. Ezate oyo a joueur a beta bien mais respect na musala ezate oyo azana manque équipe to yebani ba musu pena za pena équipe azana nyonso mais nzadi na nzadi so achemwa bimoko ko sepela makasi po amona ngo na tie sikonga na mutu mwata na tie na osutu kwate po de na marka trop do so na tie na osepela ka normal public nanga na marqué donc voilà quoi différence ngana bango za ka bongo. Prince, na lingi osela biso eloko wana nanu ndengo lawu kaka nanu na publicité wana to meko yoka ngonana bato bazola na biso na The Boss Brother TV na bato balingaka maso na biso ya Luanda Today na Angola Ultima Hora News basantira Yiko kunda Maria walangla zafumudi yako baketo bosenga luta sambuka inowele ngia maubutuka muvumu yako sambuke Santo Maria ngudi nzambi tutani na beto basumu kibwabwe muna danglu fwalu etu papingimbi toloba amen ile more mama mwana liboso akima omuna gedana banda mamnanga koyemba abunga kaka genda boye destination konim oya mibale ndenge moko likambo nyoso kareka koloba ndimaka kaka wi oya misato mwana malamu lokola tosaka igwe nzamba zochaye lobokwe oya mine mpoli malindukare esi baboma yengana kokunda kake bembene oya mitano ngamoko balingaki ba nyango na chaka pwa moi je ne suis pas mort maman mais bango badaya il est mort maman côté na kendakati côté on a déjà de mona que muto ayemba wa mona que mais yazo yemba donc championnat nga déjà on a bana ya na rumba na animation Je confirme parce que mon réalisateur, ingénieur Bravo Trido, muto bande ko ningana pena donc masola koyemba masola animation presse d'Angola fanda na yo atalike sima staff fresh ko lesa bana suka na reba solo mais na trinka to moni osali featuring na grele asapena figure moko ya makasi na kuluru a na Angola mais pour na opponent ba tumsudi parce que ba Yannick Afroman pe bazali ba maître Dani pe baza mais ok pour na ka na grele pour na ni olingo profiter na moto wana to neni. Non, artiste, il faut avoir des ambitions. Même s'il faut profiter de la moto, on attend mieux. Parce que Yoebi Nagré là en Angola, donc c'est comme au Congo. Ce que nous avons maintenant, Makambu boye pour le roi de la forêt. C'est comme Arafat en Angola, c'est Nagré là. Donc ce n'est pas parce que c'est un showman d'ici. Il y a un showman. Nandenga Congo, Ndenga Wenge, Naye. Terrain ngona yaka na mone pona nga ben konquin compose kanta ki Angola ntango fi na grele ya liga para elinta na grele como também Ija que fala bem comigo, ele sabe quem que eu sou também e aceitou, fizemos nosso projeto. Então tozawana tozobose na senga kina sana ba Yannick Afroman bazaza e senga nango soki likambonet bona na studio na noite dia eza projet par projet likambo na nango na moni photo beta trinka
nana griller. So tawa dansano tawa compra jura que faut trinca na makamone senga kite na ninga ngola fona beta nana griller. Dezaga ndenga ambition na otambola na ngo so na monike eloko ezo senga Bill Clinton. Pona naza à l'aise na eloko mobo ifona sango na Bill mais na contacter au moins que yenda za tante. De makambo ezo senga nga fo vie na nga fali. Na contacter que rumba oyo fake il faut que Jésus de nuance. Na contacter donc eza bongo eza que erna osama kamnanga na italan avec qui ekoki ko combiner et kende bien pona na zwa couleur nga nazo senga loko senga ki na grilla yango monde to sena na stade mayor na bandina na stade mayor apena okita na ngai bana mai mususu pe ndenga je kendela ngeza na moté par rapport au sendeni mais esenga ki na ye na ngamba braza na zabongo na makalba malechek zona yo pezoya ba featuring ngeza pas mal na otobeta pe na Fabrice pardon c'est makambo leki moi je serai à Kinshasa pour la promo et tout donc et on a encore temps par temps so esenga ki kamobo fona contacter Inosbi esenga ngana zaka complexité so na moni pena ki na osa eloko mo bozo senga ngai se le ofazala koko malam de ya boya mais so aboy na changer moto mais la vision nga de la na osa likambo na moni ki eloko esenga le roi de la forêt na ko pena na beti porte moi je suis comme ça je suis pas complexé ma mission on a net ba kokate nga pena na elote na obunda kande na voilà quoi. Les silencieux Jibo Muzombo Prince d'Angola yeyo ba difficulté yango yo Prince amoni ici eza masola production c'est-à-dire producteur soka monani makambo ko salama Prince nalingaki na tuna lelo oyo soki projet mo repese pour on sane skizomba makanisi ko zala toti bien on a le bien en Angola j'ai besoin de producteurs Prince d'Angola c'est boyeba ngande bienté boyeba ngate bienté jour na okutana na moto ko fongolela nga mutema boyeba kenke oso projet zali ba biloko zali ba net loko de là-bas solo coup de samuliere e solo coup de samboa quando l'anda tudo fica rebolare todos querem conquistare família fala que sou feitiço mas isso não é feitiço é amore é amore é amore amore se você me deixar juro que vou se matar amore se você me largar juro que vou se fatigar falangola vai falar esse moço é maluco se matou por causa da boa mas não é por causa da boa sou louco sou louco sou louco dela boelo boelu so boelu dela komoni kota na kenda donc o azana projet o kizomba soko lingo ya na rumba nazali rumba na kena ba un exercice net ya ojali nanu na motema ojali kaka nesika ebetisaka ngororo liwe pani motote la vie zali libonza metika komi lela kango talanga yo moto nalingaka yo na ye bolingo na ngara ye exercice bakoki koyebisa yo na bato ke bamonaki nga na moto todem voisi ebongaki otuna nga na pesa ya nororo omikabi na mabanzoro okomi okondo nzoto pamba nga mobali na yo eteni nanga obombeli nga likambo lizwi yo na motema talasiko côté na oken Prince na yo kiyo na batembre ya ve musée Papa Wemba qui sona me repose en paix sukela ninga bolingoro tala wana komyo kende botuna niye tina nini akombi bisaka abaya yara na kenda penza biso ezaka ke temps
Joutin koya makambo pesa meli ta animateur mutasabu na kenda. Boss Mams Joulisma. Les déclarants Pablo Kini. Moto ebonga pesa maboko ezaye yo prince d'Angola. C'est-à-dire azana posa maboko na bino. Le PDG, le boss Machuda Mandangi. Bato to bongo pesa maboko bango yeyo. Hein? Boss di Kando Business maboko bank. Maboko na weza mbongo, maboko na weza bank. Bato ebongi bazo maboko bango yeyo prince d'Angola parce que Moussa les ali bazana posa soutien. Tout ya Congo. Awa change zali. Moi spézali. Composition zali. Sango na yoki. Epesi pasi esili singa pongi yoka barim titre nzembo souci nazo lukela ngo mutu wa ko solola na nzembo vraiment bella torture mon nom de Jésus tout ça va finir il paraît que l'un de mes amis ndenge na yoki aliaka yanga momi mama ngana suki molingo nga bayibi na nyokwa mela mingi Navandi nangane tifali no mela whisky no yo kandula coffee nakatana no biloko na bimite boyo iba. Ouais, na lingi na profiter na tuna yelo comme ça très important, c'est très capital parce que Drink Bimaki le 6 juin na 6h06 c'est le biomoko. Déjà to ko bato so kena deuxième mois. Apparemment to so mona promotion na ngopekaka on dirait Yomoko comme artiste. Promoteur de Makambo, bilan ni osali na yango. Ouais, bande bimi naza bloqué, toza bloqué par na Lobata. On est là, on attend là au Congo apparemment ils sont déconfinés. On est allé en Afrique du Sud na à Luanda, fene kekin na Kangami awa donc toze la mamboshi là pour na promotion. Bachana awa na Angola. Déjà c'est bon to tika ki nini mais bachana awa za mingi ka na Angola. Donc funa ke na onde kin qui n'est là bas trace kota kune kota po et qui n'a pas ni belé donc yango na brada TVPA beaucoup sunganga it na boss brada donc des aboué bozolanda biso en direct ingénieur bravo zanango na bike ba oketika et bozela raté artiste moni ba artiste pe bazo ba mimona danger pour producteur ozeli artiste bima après yo y déjà mona ke mo na makambo yo yesu gwambre net ba biso ba to senga musaleza mungongweza nyonso o artiste azanango bongo ezape na moi sagesse ba grâce ya momukie ponga pe na muto esala momukie to lega pe na bande d'école donc moi mutu etanga pe susu et to lobaka pe ba langue moi mingi ba mangala ba kikongo ba kiyombe ba portugais ba français ba swahili mondambo donc mutu pe ne sala donc ezaka ke je n'en coûte à Moutamala Mounanzela, les gens seront étonnés vraiment. Pour boulot ezali, boulot penezali, boulot ezali, jour ezakaka, mukole ezali, qui aime boumé passou kapena ta, bat va comprendre. Ah, yé pena, abandon lo banatina, côté boulot vraiment, nayebi qui na travail, nga moko nayebi qui na travail. Ezaka qui tant je suis pas pressé, on est encore là. Toko René biso tumba la mokote toko mata biso tumba la mokote ceux qui pauvres aza fo mutambongo pazala ceux qui robi mapena sapato danger mais on anzelo comme bomo benga petit moi salité mon assirage ah bon solo mon côté muto danger donc c'est que chirer mon gwazala donc ezaka qui temps moi je suis pas pressé et n'a complexité na vie rapé batute je fais mon boulot comme je le fais na atteindre ba niveau ba vient na fali baza ba vient na ba faire baza na mata na comme ko ba vient sonne na mata lokolo ba vient quadra na kende bisiko papa ba koma na kende na même ma musique na jusqu'à kuna na souka place na no ba yoka parfois té on a ébiga un jour et ça là voilà c'est juste ça juste que j'ai besoin d'avoir les gens au baza concernés au baza mi au ba mona que yeso to zuyen je suis un produit. Voilà, c'est ça quoi. Prince, aujourd'hui l'impolitesse est devenue chronique dans la musique congolaise. Un commentaire là-dessus. Bon, les gens on comprend plus ce qui est. Voilà, ça vraiment je l'ai dit, c'est vrai. Pour moi l'impolitesse c'est d'abord l'éducation et bandaranandako.
ceux qui ne sont pas éduqués, vraiment moi, je donnerais faute à leurs parents. Au moins éducation, on a fini par papa battu pour Congolais, mais tout le monde a un bali moi si. Sur le bali moi, ça s'appelle qui toko, elle a tout, elle te fait des trucs. Yo moment que si, mais ebola mbate, ebo prendre soin na hote to finga na. Maman biso mi bali. Maman na yo ko boy, na ozong se pas parents na yo. Parce que c'est là où elle allait apprendre. Pour nanga ba artiste oyo baleka na mingi na TV. Exactement, biso to ando ke classe, bango ando ke nganda. Donc biso là to côté ici trop matière ya chic, bango ba côté trop milinga noa. Et yango zo mona ki ata mutalati propre. Mais soki mutune ya salité, awabim saka lo mongo elakisa ke ye. Bolanda cravate tazane zoba. Bolanda ba yoji tazane kizengi. L'habit ne fait pas les moines. Voilà. Donc on a bien mutu bien nzambala mais sangote. Donc c'est par rapport à bongo. Donc moi l'impolitesse soit continue art dans monde na biso ya art ndenge lobi ezala na comme na comédie na musique na nini nyonso pour moi c'est les ba façon ya éducation. Quelqu'un comme moi, je n'ai jamais passé à la télé pour insulter un artiste. Ceux qui parfois ko chrétien ba crèche ba je dirais ce nabina na chrétien na kosi mais c'était quand j'étais dans Wenge Musique à Maison Mère. C'est normal sur au mec les rois de la forêt, ils font à peine attaquer parce que c'est que si na ola la L'esca va finir papa n'a parlé. Voilà, musicalement, mais depuis que je suis seul, j'applaudis Batonio sur Moussana bango bien. Je suis là insulté mon et ça peut bien nos journalistes na CP na auto émission mon osa poser, ngapé na poser. Donc pour moi tu es un responsable. Tu poses des questions yo kaki au moniteur vérifier tout ce que tu me demandes, c'est ce qui est et ça fait partie. Dans des émissions, le ministre m'a revenu à bureau il commence à nous suivre. Même si on a ramba, yo leki batutu yo leki corona na succès. Pour ngai vana ndima yo revani sa ba avion et matakate, batwa vana ba parler batwa sala te. Wana na leki yo leki corona, la disanga masque na ndima yo. Sokoli sanga maboko 20 fois na mukolo na ndima yo. Corona ndem mutana succès. Moi biloko na ba succès ba corona. Pour moi, l'impolitesse d'abord, c'est que les gens mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit lui là? Même lui, il ose dire des trucs comme ça. Ben, il y a un monde dans le bateau, mais il y en a ceux qui ont mais tout n'a pas nous sommes surtout chance au Kenanchi qui t'a na âge na ngati na abona na mela bière na mela shimbokite. Ah bon? Na mela noate parce que père wana na zai ko banga wana ke suna meli masanga papa ko betanga suna noale bakanyinga tikalo mela ngote ekola na ngai. Ezaka éducation mutu tana ndenge bolanda kate ba show musuto ala nango biso musweza ke bo fréquenter biso nde boyeba tozali tokozala na mokili meya mokilité. Donc voilà quoi. Prince d'abord c'est un chrétien. Ngana sambela na ngai na makambo nango na sala succès na nga sangwa. Soki na sala soki nga bana musique na kota tanda kwa nganga. Bana na ngesika bazaba so. Pardon Prince, pardon. Olingo baba sokola yata ko sokola ti. Si maman nga botanga sokola nga. Ngana ta on a bi ko sokola ne ba kende place mo ba tselio mai mo bo sokola. Non, ça y a pas. Non. Ko sokola ba kisi. Ça si. Non. Et ça que parfois mi pepe mo boye OK pas ko tali c'est si comme so que te mutu bobo la ndezo senga okota kiobo betu ba yombe ba zebize bi kiobo nga. Tazami mata we. Yo kiyombe rien. Nada. Kiobo betu ba yombi les ozu matiti ya mingenge na matiti ya manga na machukuchuku otokisi ozui bulangeti divunga ngefuka divunga betu dia to kante de la kiobo kota mo kiobo yo moko misukola elongola ka ba maladi ba microbe ba nini ya ba bongo mais oba sukola ngapo na zwa lupemba bata bakisi ba yeba na ba saba succès mo ba simu net joana na petit na ngana aiti na kisi fort wapi
Yeah, merci, merci Prince, parce que tu viens de confirmer une chose. La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais il y a une demi parce que nous sommes en la ultima hora news. Nous sommes la presse de la diaspora, Rolindo Mbasala, à Salangona Mutemo Okita, tout ça avec professionnalisme. Tout ça va chroniqueur kakate, mais tout ça peut être journaliste parce que tout ça va tout vendre ici déontologie, tout temps déontologie. C'est quoi la différence entre chroniqueur et journaliste? Biso artiste mususu on dirait que bien, mais entre vous limbisanga. Ouais, bien sûr que ma question est zangai, mais on a obligé. On a posé une question té. Nga pena comprendre parce qu'il y a vos confrères et vos concerts mususu bande ko na bino mususu abnibali na basi ndenge ba yela na makambango. Vraiment, notre émission de Osano Nangamona Olelango. On est à l'aise, on parle de tout, on polémique pas, on n'incite pas les gens, mais ça se passe bien. Quand tu reçois un artiste, c'est comme ça que ça doit se passer. Et pour moi, toi, tu es un journaliste. Et c'est quoi la différence pour poser une question. Merci. Entre chroniqueur et journaliste. Merci d'éclaircir, on s'appelle bref. Un chroniqueur et ça moutou à sali chronique parce que tu as beaucoup de chroniques. Tu as une chronique économique, ta chronique musicale, les moutou à sali chronique avec un chroniqueur. Journaliste, ça moutou à sali journalisme, mais biso tu as l'actualité to bengaga l'événement qui frappe l'opinion publique par sa souveraineté, ses conséquences possibles à la vie humaine. C'est ça la différence. Donc bango, bah ça la chronique, biso ça la journalisme. Ah, là je comprends. Bon, bah, t'es bazalaka, soit moni caméra na micro, mbala moka bandolo, bah, on va connaître fois, tiens. Na lo bananga te pona bon problème ça masolo ya Angola ultima hora news wane sala manakati Luanda Today avec votre humble serviteur Rolindo Mba, la presse de la diaspora. Le boss Dos Malemba son Angol. Prince Yeyo tozanaye petit à petit toujours comme on a souka intervient na biso. Ça dit ba desiderata na bino nyonso, je crois qu'à répondre ba question sur le na tunaye na tuni presse d'Angola à répondre. Mais presse lokola toujours que na souka ya interview Nabiso, la ligne qui n'a pas. Qu'est-ce que vous comptez faire après le confinement? Après le confinement, ce que je compte faire, c'est juste aller d'abord à Kinshasa et commencer la promo de mes chansons et puis mingi nano promotion. Après ça, on verra. Nous avons un contrat en Côte d'Ivoire, nous avons un contrat en Brazzaville, nous avons des concerts à Robeta dans le Lubumbashi. Après ça, on verra, on entend qu'on soit d'abord déconfiné, après on verra ce qui va se passer si Dieu continue à nous prêter vie, comme il y a à mettre à circonstance. À part ça, je dis courage à mon frère, à mes frères artistes épais. Oh, to kanga magina bango makambo, je sais fongwami nzamba pesa lupemba. To kende. En fait, ce que message nanga za nango su ya koloba. Prince d'Angola c'est un artiste Prince d'Angola c'est un artiste indépendant. Donc nazo sala musa nanga moko sans producteur, sans nani. Naba grand frère nanga, naba petit nanga, naba massa nanga. Oh nous avons un orchestre na yé. Non c'est là on a un esprit nanga moboé au américain bazar nango o azana orchestre na ye azana makamu na ye mais abeti nze mono bien générique na yazaka na posa atazo sa film na théâtre ana posa ya participation des artistes comme Prince d'Angola ezala na monde de théâtre ezala na monde de musique ezala na clip quelque chose appelle na yembi to benga na obina na clip nao donc na sala na selo mobo o eza kati nanga ezala te pa ba congolais mutu mo yembi o ebina mutu mobo e ndeza pona Congo eza clip mobo bengi jo mobo ya faut ça nanga o figure na nze mo na yembi te na obina o mwanga obini sanga toni ngaso na ndimi nanga na za nanga bongo donc na oza pe clip mo na sakite na nze mo na ala ite mena na clip na bini générique mobo orchestre na bini boaki ngape na chena nga voix nous sommes Prince est intéressé à donner ses animateurs na yo aux hommes qui basent niveau mon angate pour n'engager sa musique donner penser na ye na pena poser pe au film mon théâtre mon boy sengi qui était toi na posa côté moi toi na posa musicien asa makama musicien na ye au te boni pena bo comme sanga c'est l'obino ezaka o esa parti pour na linga pe cinéma trop na monde art donc on a lancé un message pas artiste nanga je t'aime ba tunanga ba
nazara na bango ya de loin bino tunde nazara na bino. Donc voilà, je veux aussi évoluer monde nanga pe ya o nazara nango na kati nanga. Donc ko za clip mo pe na bo benga na bini. Bo benga na boaki bo na sa nanga bongo. Na tendance ce que ça va donner. Prince Angola. Tozo comme on a souka interview na biso. Un dernier mot pour l'interview à l'élo. Dernier mot Zaga que vraiment je suis ravi. Na pesi bambote na Ben Willy le Gabonais. Paulo dos Santos Guerre, Trésor Luyindula, Baudry Matadi, Papingi Mbina Bosani Ote, Binonioso, mes amis, DJ Miel, DJ Ken depuis Paris, il y a Dodem Voisi, Papi Vantoto, Nazole la Kaka, Business Organ, Congolese Business, Bambo Tenabino, et puis je remercie aussi Bravo de m'avoir invité et je dis merci au Seigneur pour la bonne santé qu'il nous donne et voilà quoi, je dis merci à tous. Serge Lodia mon boss, pardon Zawana quoi, Serge Lodia mon boss, pardon Zawana quoi, na yo pe na remercier yo vraiment. Yandomba, tous années journaliste sage pour nanga vraiment na sepeli ba Michel Bwena Luanda et ça va pena mo trotter. Vraiment ndongo kendeli yango esalimo bien. Sanzelo mora suka ya trinka bonto kabwana yo bandeko baso na biso na de boss brada TV na ba Holanda biso na Angola Ultima Hora News ba senti pena que tozaki na Prince d'Angola. DJ Joe S grave na bosani yote Kiambi lo basuka ezaka ke ozokumisa Prince d'Angola Macintosh na seleo ozofinga igwe Mosala punda ozokumisa Fabrigaze obengiye maestro ofingi de la forêt longola kaba grain ozokumisa Robinho Mundibu mozofinga igwe yangyama Mosala punda bisonde banawe papa nangayo le roi de la forêt papa n'exauce na gladi mobala sideji mansaki yende moto abimisa d'Angola na Congo. Donc appelle bino merci bino bolandi biso et ça dit tokutani mbala sima wakati ya masona biso alonda today ezalaki ya bino la presse de diaspora Olindomba. Ciao.